Voilà, ezali yabino ndeko artiste, styliste, modéliste, créateur, Lemir Kambolo. Desejo a todos calorosas boas-vindas, mokolo malamu na biso banso. Na ye kopesa pe biado na ngai na moto netunamaki oyo nani oyo kokalifie ke chéri na yo ya liboso to chéri na yo ya bomwana. Naoki ba intervention bandeko nyonso esalinga mama na plaisir. Réflexion ezali pona mototu. Eza génération nyonso ya lolenge ya motutu azali na génération na ye azali pe na partie ya ba espace na oetangami réflexion. Alors, le lezanga, Lemir Kambolo, présence remarquée, taille digitale, moi na maman nae kopé sa réponse nangai par rapport ya motuna. Pour nangai, moto esengeli ko qualifier ke obenga chéri nangai abomwana na ko yanola na lombango par rapport pe intervention ya bandeko nyonso ya sœur nangai Love Nangola, sœur nangai Suzanne, et sœur nangai Isabelle, na sœur nangai Arlette, bandeko banso sinote bazana nzela bazongisi ba réponse na bango propre. Na kobaka libanga nangai epa ya Mbuta Mundende wazali mobali ya coach manager mama Rebecca. Kolana histoire na bango mama Rebecca mobali na liboso ya bomwana ezali le Mbuta Mundende. Mbuta Mundende pe mwasi na yeto chéri na ya bomwana ezalaki coach manager mama Rebecca bakoli pe babalani. Wana pe bako qualifier bako si qualifier ba mwembaleke oyo chéri nanga ya bomwana. Comme père nanga Suzanne nga lobaki ke kobana na âge à 14 ans ou 16 ans ti 17 ans ezali bomwana, c'est-à-dire oui c'est vrai chéri na yepe ya bomwana. Oyo pe ezali ke muta banda ke muta liboso ke ataki basaki déjà 3 ans. Babala na bangote bakabwani ezali pe chéri ya bomwana comme banso bilono se bo répondre en propre et net et juste bongo. Hypocrisie mabe tozo sala o esengeli e sala ma pe lobama eza bongo réflexion to réfléchir na tout sauf ko finga pesa ba yede na yo tinda vidéo na yo pone ekokoma na réflexion na pesi mbote na nga mingi na Fabrice Munyanya R9 journaliste Bogar ye pena za international autaki kin Angola azana Panama. Merci na Munyanya pe na équipe nyonso o ya groupe o ya sala ya les amis de Munyana je crois na pesi bino mbote bino banso basi mibali o ndeko na bino ya team réflexion nazo pesa DM5 mbote belé nazo pesa Congo Cool TV mbote belé Fumutsako toujours mbote belé na pesi ba mbote na ngai epa ya Faka Kente Fermino Adam Sekeseke la Foudre Moulier Sabia yolinga kabongo yokiango Sousa bomo ide Mer Sambanda yoleki bango eza bongo bino tout bambote belé bandeko na nga réflexion tout ya mokili mobimba na bo Sainte Sœur Isabelle merci na soutenir maman Donis adoratrice wapio ningana ezala kabongo merci ngana tiki bino tokutana mbala sima ciao.